Amen libota, amen bandimi nankolo, amen babula mnayawe. Lelo ezali mokolo ya mardi 19 novembre 2024. Lelo bomoni ke plein rapidement na vélo malgré moi makasi mais bomona en activité mondiale ndenge nini centre spirituel chaque jour avec que ça va enseignement ya sika oyo besoin yango nulle part on a seli na bino tokota ensemble tolanda te toyoka ndenge nini mobali so obisa nini lelo toyebite so ba enseignement nini ko bima lelo toyebite mais lelo za plus bénéfique ezali lipamboli ya moto na nzambe. Mes miracles vont accompagner mon dima na patience, mon dima na tempérance, mon dima na bonté, mon dima na grâce, action de grâce qu'il y a un bon ko gracier, babikela monio soyo etikali muke enyo kola mabamso badia tous les jours, donc bino bo rendre gracier bapiloko wana beaucoup mon nango na valeur de mon nango na valeur kola zo tombo la valeur na bino kolé kalisus amen donc valeur na bino za plus et pas na kolo bo basolia bazana pasi pena mawa et pas na kolo ba musika na ye. Il faut crier pour ressembler, il faut pas parce que oui, c'est moi qui n'a pas mais si qu'on évite mon qui va comprendre. Vous criez tant que vous avez d'abord là, vous criez à pour bailler que nous avons besoin de pongi pour la muso la pongola il faut crier. Vous criez tant que vous avez un voyage. Si vous avez un ti, vous avez un bocanini, bailler sur Benga. François azana poto oko crier pour tamsa ko yoka mungo na yo mais bino balaksi bino ko crier te ko sambla kanzambi foko kiti sa voix na yo vandi na kimia so pe lungi atana biebo na monoke ko e ko bouger te motema kaka jo senga amen mais par contre muso ba wala kisa bango foko crier ko ningi sanzoto d'autant que à côté qu'on ngisanzo na trans wanande adubinzamba zo kenno o ko ngisa ko sala tous les danses nyoso kunzamba yo kayo akozala kutukunate. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc Nabasal, na prophète il a cru. Et le miracle peut l'accompagner. Na yo peut miracle ou accompagner yo. Kochaka na mtu teka pasi problème ye basali bazate bongo yo on démérite musali pas démérite donc pouvoir nous na ko prophétiser ko bateka musali mutago prophétiser na yo pe ko prophétiser sans le savoir yambi mutazana ba problème na moni problème bo na kisa musali mutaza na ba problème makutana mundi mipe akei mega ko bateka bandoki ba lo ayo banoko na yo no. Quand la kakuta bando kiteza inutile la puissance ya muke FM puissance la douleur ya fourmi so ayo na nzoto et so akape mutamoni ma douleur mais tango talango fourmi o déranger azuyango bazara fourmi na misapimi bale ndenge satan azali vis-à-vis na bana ilo puissance ya nzambe komita la kateke yoza na ngote. Même on dit médical lelo puissance ya wezana katina pe muto andimeli pe kala soki azana kondima muke muto andimeli lelo akole kape na puissance donc puissance ya tata pour ezala donc tina natala ki na Bible Marc 16 batenga bakochama boko na babeli bakopika na tuni mutatanga ki Bible ana
c'est vrai tinga nazali awa nakochape maboko na babeli mpe babeli babiki alobi oui azaki mpe diacre nabi pesa nano bible oyo natali la place yango natali ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon, kobima ndeko na bino abimi naza converti que je dois prier maintenant Dieu. Et petit na bimi na okena ndako moi distance natali ka bato bakima mbango nabi c'est quoi? Oh mwana moka azokufa nabi bocha yewana. Bato babimi garçon c'est quoi? Ozotongisa biso mwana akufi abi bocha yewana. Boza tosengi bachaise na baparcelle za pona nzela. Moi prière kuna fochana no cri wana ya bima na musapi o nandimi ndege zaka na foi wana nyos na ndege tangi bible et puis quelque temps moi na bi pas moi nakita mai moi no sali garçon sali nini vraiment na sali prière voilà mais mingi bakansaka pour puissance nzambe pour prier donc pour te puissance ngiyo utawa eza déjà na kat na bino te eza nango musika te yango mona bino pe ba fidèle pour réaliser ba exploit ebele ba miracle ebele mais ozo yeba kutu te ke kola réaliser miracle donc bon minimiser toutes les miracles on kola zo sala kat na parole na liloba na bino na kosolola na bino beaucoup kutana pe bandi misa moka zo bela mais prière na lisolo na bino pe malade pe na kat na ekosila tokani hein beaucoup sous-estimer message onyo son kola lo batte po pour na bino tous ceux qui auront cru donc dès que vous allez avoir pour moi je souhaiterais toujours que même bino ko to bolega na puissance ko le kanga ponga pena so tanko pema so na kutani mundimio asali merveille ko le kamena vime la vie gloire à Dieu et puis ça coûte un plaisir amen. Et j'attendais que dans l'église, monsieur Moutazana, puissance, c'est responsable numéro 1, non. Responsable numéro 1, Kolo Aponi, de transmettre message là pour pouvoir par Moutonion. Quand Dieu te reçoit la bouillie, ça c'est transmis facilement. Et ça te peut aussi transmettre pour besoin de puissance, te sauter, tout n'ingisamitou, non. Wana bavantir. Donc on a eu le bacan de bosso à bonne malem, comme à te répondre à Bassal, nous voilà le pan, vous semble pas la moto, pour ganga, non. Quand des bodos talent à voyer, n'a moi du sur la Bible, dès que vous rappelez, bateau bazana moi, courage, le yembo yembami, yami balai, yami ça de mon épée, le bogona yao. Pour vous avoir toujours prêt partout aux années. On a pouvoir divin, même aux anazamba, ne papa témoigner que. Mais à se retrouver dans la zamba, perdu, abungani, à zoyer basouté, direction nini. Mais tel miracle, ndeke baye bazingi, babutaki wapi, bandeke bakima kamoto, mais bandeke bazingi, baosa bazoyemba, bon, bamonika moto yo, talanteke kola tindaka ba ange, balati bandeke, pe base diriger direction moko boye. Il peut aller bien au fond dans le bangon de Bazokende. T'as la misère yao. Mais ce que tu as montré bien, me semble la wan. Awan belle feu dévorant, feu ko yakutote. Nan ba mona fête. Ne ba benga kaka feu. Mais Jésus a benga ki feu na kwate. Asinga kaka père pardonne-leur. Limbisa bango ba ebe loko. Mais ce qui me semble il y a ndenge penza o ya ba assemblée ya lelo de ko maudire bango na croix wana de ya tombo ke nzambe boma bango mais asenga katata limisa bango mais azokende ya wanda tout ça l'effort pour comprendre que message est pour te épée sabino place nous sozali assurance que vous allez na nzambe na azamusika na bino azaka pembe na bino. On a moindre problème à danger zoyaka. Nous sentir le yembo moko ya bitumba zoyela. Zoyemba mais pour la sentir que danger ya liboso. Mi pe bomona ka kolo anga peso bénédiction mais sentir le yembo ya sengona sengozoya.
baluyemba weyaka nani kuti olutuni yango te oluki kuti nzembo yango mosusu nani kuti oyebi yango te mais baange bazoyemba yango mobimba nango yo oyebi te so otire pas attention oyembi olandi mpe oyekoli directement nzembo na molimo kolelakisa bino makambo mingi na molimo yango na bosala effort même oza ata na transport oyoki loyembo ozoyemba ya danger oyebake danger moko engai yaka na transport tozali nango loyembo mosusu bénédiction ozoyaka même lelo même lobi ozokaka bando olamukaki nzembo matondi olobi nzembo yango euti wapi so olandi yango quelque temps mpona omona mpe moto aye naye osatala yo mosala moko enzwama naye kotala yo mwa quelque chose ebimi na poche naye kotala yo mpe te libala mpe emonani nzembo esengo se eyaki nzoka nde fiancé azoya okoboya amen nzembo moko ezoyaka oyoki ekolo enga asala po aconstruire atya deja bilenge na kati donc makambo mingi ekolo asalaka na liloba eza mystère ya yawe donc yango bobangaka te ata na église moko oyo impressionne bino te église nyonso ezoya nango kaka mpona koluka kotrompe baninga na mingi bakoyaka heureusement ke awa soki oyi na mosika baotala yo mingi balobaka mpona kosala délivrance mpo opesa mbongo motango mais non paster wana osenga mbongo mpo asala bato ba délivrance surtout bakosa mingi bato ya mbongo délivrance oyo ezosenga 500 000 francs 500 000 kutu basenga na 1 million la délivrance sur 1 million alors dans bon mon question à pied mbongo azozwa délivrance nzorende ba aventure mais awa délivrance quand de olanda ile kola zo livrer comme kola la quoi exiger montant peut-être la action de grâce à fin d'année ce n'est que normal parce que kolo abattre bino vula mobimba mingi ba utaki kolega na ba danger ba bitungiseli mpe bosali banyama grâce bagracie bango bolinga kutu bomona liwa ya babiloko wana te epa na nkolo botombolamaka bonetolamaka likolo donc monguna oyo akolanda yo yo so okomi bonetolami likolo monguna ozala baproblème yango wana nkolo amemonisaka na kati ya bino a 100%. Donc commune misaka force nzambe eza na kati ya bino te quel que soit problème malobano kolo ayokaka ya konganga te ya méditation na kati ya motema na motema comprendre bien est-ce que ndimi ke bana puissance nzambe nous avons le monde na puissance en côté eza na bino eza permanent yango na kotaila ya kolanda iloba za cadeau gratuit pour la pêche na peuple na ye to senge bana tata zamdo mo tata mzasali bona se maton pel kompeke mo boka na bule na bule no mo na pela ko to na ya nzamdo mo sa pro tam sa pa na mo sa kimia na kat na ba bula no epi pasino na bango bile nyo na bango bitu shindege na denga na bango le ban na yondo mo yebio de mo lo le nyo sa nyamabe pona ko remplacer kimia na yo alikolo kat na mo na moko bota to bata masimtanga bota mabula te bonge bizigile bota entraide mutuelle za la kat na bango salut ya solidarité totale za la kat na bango o kamba o tambulisa bango po pesa kimia na kata moko de makna moko tete bolingo tata mona mo santi kana likolika na pekata bo sali ya wisu bango o boto kamba moko na moko mokano ya wendam na bomo e ko kisama na kata libota na Congrès Christ na Nazareth na ngwa mo santo nouvelle bela kilo bomo na seko amen boto na kombo na Christ na Nazareth. Ça va.
bondima ezala nkola kosala. Amen. Photo za total kambwana avant midi boye bozuli pamboli na batongo batu sobokena misala pour célébrer mutu sokolo banana na musala teme oko créer pe musala akovanda pe na kolanda pe lo bape aussi pe musala oko sala moi kansuko kansa pe mutu pe créer musala. C'est vrai na makomi pas commis bien. Batonios bandimeli. Donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les miracles, on va nous aller l'église. On va nous vendre à l'église pour nous dire les miracles. Non, ça est très important. Amen. Parce que tant que nous avons vu chacun ma communion, on va éviter que les miracles vont accompagner kaka basali ou bien prophète. Non, bino nyos miracle à tata eza na bino elongo et kozalaka na bino tout le temps. Et puis miracle na force yango eza différent. Non, force nzambe soki apesi mpa na bato na eza différent te. Oyo kotondela kondima mpe miracle ya minene mpe kosalema kati na ye ndenge mpe bino boza wana loboko na yawe esalelaka bino. Mpe fo ozalaka toujours kotirer attention. Donc voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront le démon. Qu'on a chasser les démons, mais ce n'est pas modèle. Il y a chasser les démons dans d'autres démons spirituels, molimo. Alors, nous devons chasser les démons à repérer dans le beau côté, dans mon côté, dans le bâté, dans le bizaleli, peu de démons à quoi il y a pas de kima. Je ne sais pas si vous avez un quartier aux démons à Sakenda. Pour l'église, parce que vous avez des démons. C'est un long quartier, monsieur. Azali. Nabanda kumingi basi ba bengana demo. Nana yebinda ko demo asha longwa. Ata nabanda ko nabino demo second. Demo zira neka poza mu pepe. Amen. Alors, pour demo kende usali malamu. Nanda ko boza bien. Boza na kimia, bona dialogue, bona do masolonio sa bien. Demo revanda te. Donc nanda ko nabino sa longwe. Parce que harmonie est vendue. Harmonie, entente, amour et l'ongolaka démon et sika. Mais on ne sait pas libanda ou bandiko bimisa ou tchelo boko zotia mosa rien. On est en aventure. Amen. Pe bakomi bien na Marc 16. Bakotia maboko na mutuna babeli bakobika. Tout le monde n'a eu même moi andimeli lelo. So atondi samina molimo, atondi samina kondima, atondi samina bolingo. Bakomona pe le boko na yawe esaleli. Le boko na yawe po esalela yo eza ba grimace te. Bolingo na kata mote ndenge kola kosalela bino. Donc dès que vous vendez wana tango bo aplikaka entente bo salaka bolakisaka bolingo bozo bengana directement pour bengani démon na molimo pe ya kimakat pako kaka bato basala misala ya bolingo na nzambe te na kokaka te place bolingo na nzambe zali ya longwe d'office automatiquement ke boye ça été que Satan longwa kima longwa kende non. Donc kaka na bolingo na bino bozo ko pratiquer. Donc azape na pouvoir te abando meka kuyaka tali na musika chaleur spirituelle ezopela moto ya molimo ezopela akimi ye moko d'office parce que vous pratiquez justice na amour. Amen. Parce que on a seul point de mire de bakomi na Bible ndenge ezoko kisama
Donc ma communion sur la Bible est constatée. Bakoma peut se réaliser. Na pouvoir bino bozanango demo ana pouvoir likolo na bino ate ma minime zalo vraiment formé je sois moto. Formé sur yo balongola ngona musapi mibale. Bafina ngoka na musapi. Bafina formé na likofite. Kana musapi mibale. Soit na musapi moko cheka bo formé aye ake. Donc voilà puissance à Satan zandengwana pona bino basambeli aliloba. Bomona kapé ya fois Michel ya se réalisera tant goza penda sudi na molimo mikolo nyonso wana. Même aux autres temps le danger zo ya kaliboso de yembo moko ya bitumba zo yemba. Ata oyebi le yemba ngote me kona motema wa yemba ngo correctement. Nemto so bomona yango. Ah wana kola chelo yembo po tango zo koma place danger zali edo elongo. Po moni pe elongwe. Soit se réaliser pour mon akantuka yangwana le yembo na yake yangwana danger to kuta nango. Soit ozo sentir le yembo ya joie. Et soit ya bénédiction. Au monde après quelque temps pe bénédiction pe et donc quand la orienta kabino na balu yembo na ye. Il y a le yembo ya bénédiction. Il y a le yembo ya kubunda bitumba. Il y a le yembo où il peut pouvoir céleste. Donc je tourne sur l'angoya molim. Amen. Donc on sera bien disposé pour nous l'encol, qu'on s'aille l'encol, qu'on a l'ilobana tata. Il y a un long sabino namukilo banguna bana pouvoir et pas nabinote. Bon adal liloba bon l'embêter, quels que soient les problèmes. Puissance négative et qu'il y a beaucoup discerner yango. Ne mettez pas foi tout esprit. Kolo akambabino apesabino mayele amole. To senge panankolo. Zamna umata tamza sali kona sema ton pele kumpenke mboka na bule. Na bule ngope na botu mnene pata libota. Donc ça libota c'est una vision kemia za kata libota kemna likolo sala libota ngoya msanto sala moko na moko. Boboto no ya likolo za kata bapona minayo. Imsali libota to kata masumta ta sota mabunga hotel mazali so mukete. Pour ma bunga desali ko éloigné moto sika na yotata kaso mabunga ya sali milim ozala pena na libota no pona kubatela pona sambola pona usunga moko na moko tikete ngolu pe mone kamba bapona mino nyos eza ba frères ba sœurs bazingela manango yana tete boli otata mona mimo santi kana likolo yika na pekat na bapona mino pesa Kenya mukando tate ko kisanga kata libota. La communauté de Christ de Nazareth, n'angwa mimo santo libela que nous naseko. Amen. Au voto na kombo na Jésus Christ de Nazareth.